Et oui, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous accompagner dans notre tranche 55 minutes face à Nancy. Vous nous suivez sur Agoplis et en dehors des Agoplis sur YouTube, vous nous suivez aussi dans les différentes chaînes de télévision, là où nous sommes partenaires. Donc nous vous saluons partout où vous allez nous suivre, partout où vous allez nous capter. Et un grand merci à notre homme dédié, notre papa, l'évangéliste Stewart, que nous saluons parce qu'à travers lui nous avons cet espace aussi. Et je salue également le pasteur Guy Biola, papa Tony, et papa Tony qui est papa Tony Singani, et c'est lui qui est notre caméraman aujourd'hui, et il prend aussi la place de papa David à la réalisation, si vous voulez très bien. Alors pour ne pas monopoliser la parole, en tout cas nous sommes là et je suis là avec notre équipe technique et ainsi que notre invité. Nous sommes là et nous avons réservé quelque chose de très bien pour vous, les enfants dédiés, pour vous qui inspirez donc la parole de Dieu, pourquoi pas l'âme, parce qu'il y a des gens qui disent que non, je ne suis pas chrétienne, moi je ne prie pas, mais avec l'âme que vous avez, ça signifie que vous faites partie des enfants de Dieu. Quand bien même que vous-même, vous allez peut-être vous écarter, mais moi je vous salue en tant que les enfants de Dieu, parce que vous avez le souffle que le Seigneur vous a donné. Alors aujourd'hui, je reçois un grand homme de Dieu. Je l'ai toujours dit que les hommes de Dieu ne sont pas petits, hein, parce que ce qu'ils font comme un métier, ce qu'ils ont comme connaissance, c'est tellement vaste, c'est tellement grand que les hommes de Dieu sont toujours des grandes personnalités. Donc on ne pouvait pas comparer les hommes de Dieu et les hommes politiques, parce que la politique est venue bien après, mais c'est d'abord les hommes qui ont été choisis. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Alors c'est parti, pasteur Papi Kanyombe, je crois que c'est ça les noms, je ne suis pas trompé. Pasteur Papi Tozan, on a vu ce bilingue parce que quand il s'agit d'un sujet où tout le monde là, nous avons la bilingue, nous avons trilingue. Nous ne sommes pas anglais et tout quotidien qui comme l'été ça soit tout quotidien tout ça quand on a ça comme on a vu. Alors pasteur Papi, n'ayant pour tout le la sujet oyoyo, si un homme de Dieu peut exercer la politique ou un homme de Dieu peut faire la politique. Nous l'avions parlé dernièrement, tant au lança qui sujet oyo, on n'avait pas encore un invité. C'est comme notre devoir, biso présentateur, biso présentatrice, biso journaliste en général aussi, tu dois annoncer qui sujet on a parce que tu déploras qui nous devons toujours apporter quelque chose dans la société et surtout dans notre domaine où nous sommes. Alors, ceux qui moi dans la politique, il y avait des gens qui réagissaient qui. Et il y avait aussi d'autres barrières. Je connais des pasteurs, on a bien dit longtemps à combattre, on a mis pasteur. Mais il faut ça la politique. Donc silence. Alors pasteur Papi, on s'est présenté, tu as dit que vous faites partie de l'église, il y a église évangélique pour les âmes, pour les saluts des âmes. Pour les saluts des âmes. Avec comme papa pasteur Stewart. Mais il y a dit que il y a la cellule mon côté de chacun. Est-ce qu'il y a lieu banabiso côté Niyo Dijaka na kati ya église évangélique pour les saluts des âmes? Merci beaucoup maman Nassi. Oui. Nzambe apambola yo. Merci. Nzambe apambola pe batu nyonso bazolanda biso de partout na minute oyo. Merci pour na koyambanga na. Merci pasteur. Na émission na yo en tout cas naza très à l'aise. Merci. Merci beaucoup pour na ke d'abord ya émission. Émission malamu. Merci pasteur. Nazali ba benganga Papi Kanyombe. OK. Nazali mwana ya papa Stewart Longoli. Okay. Nazali visionnaire ya église évangélique pour les saluts des âmes. Papa utanga na kati ya sentinelle. Voilà. Zamba tambola na malamu jusqu'à ce que lokola bengamaki afandisi pe vision. Afandisi vision donc. Yango bino pe bana boza. Voilà, yes, c'est parmi penda bana bazo sala fierté à cité Bethel lelo. Parce que autikuna bana ya apôtre Emmanuel Mbie Mulaya oyo vraiment bisika azali. Soki azotala azoloba nzambe merci. Na kopesa nga bana boye parce que musala ezokoba. Yango wana omoni biso pe toza pembeni na ye. Tozokoba na ndenge ya banda kotosa biso pe tozokoba kotosa ndenge wana parce que yango nde kosala pe grandeur na biso
Nabiso lobby et puis fierté na épée lobby. Donc on est en train de faire un effort pour que tout ça va bien. Tout ça là oyo a sepeli surtout oyo nzambe azo sepela nango. Donc c'est un peu ça, surtout qu'il y a nano dans les bons, toujours le bazar dans les bons. Alors Nazali, na église centrale awa, na katia communauté, Nazali lokola. Ici quand papa zali. Voilà. Quel ngolo. Soko moni. Na côté on soupe ngolo te, so papa zali monter exact parce que papa. Non ye loko na sipela na ye azalaka égoïste te. Par exemple nazo pesa exemple lobby ezalaki kilte moko munene. C'est lui qui devrait prêcher faire tout. OK. Mais na komi ya bisingai je suis un peu fatigué là. Donc, à Moïse, ça aura pasteur autour de la politique, mais c'est toujours. Ouais, c'est ça. Politique, hein, papa. Mais quand c'est politique, ils sont partout. Pasteur à quoi? Il faut lui dire, si un homme de Dieu peut faire la politique, mais politique peut l'église peut pas dire que comment passer à la zone. Voilà. C'est ça. Égoïsme. Donc le but qui pasteur c'était voir il y a peu ça, il y a il y a peu marapenza. Oui, lobby na komika ka lobby va prêcher. Na matina tei souvent ceux qui aussi de ce côté il faut y mon quoi ya ça moi pas communiquer mais a été lobby ça la tout pour tirer la kilte. Vraiment. Alors par rapport il y a pasteur wa koya kiwana nde ya motozoloba yo en tant que pasteur na CPD bien que la katio maloba mais message il dit toujours loba pasteur c'est wa nzamba pa bolé parce que c'est égoïste était azapi papa wazo comprendre qu'il temps bakabola yango pe na bana parce que ce qui des choses na bana ko la cachère en beauté parce que dans la communauté ba ebiki église évangélique pour les salut des âmes papa c'est wa de numéro 1 donc l'homme peut échapper Isaac mais pasteur wa koya kiwana to profiter avant que to kota na sujet na biso du jour ezali batuso alobeza manque il y a ripo tout le monde qui a énergie, peut-être que le pasteur était en gêne, et puis au fungo, yo ebi que quoi côté ya. Ce que c'est qui n'a gêne, il faut le fungo la pasteur. Normalement. Pasteur pas bien. Normalement. Mais donc c'est ça. To profiter to ebi saper par pasteur bon là. Ouais, c'est ça il faut to lobelango mana si parce que yango eza vraiment d'actualité lelo. OK. Donc loba, to tal na ba réseaux sociaux, eza yango nezo tambola. Pour on va interpréter mabe parce que lelo bato ba ko interpréter yango ndenge ba ko interpréter wana no aza mtu akisi, bato mosusu ba ko loba sala ki masumu avaya ko sala nzambe tout ça mais na ngambu mosusu soki totali bien eza yango te. Eza masumu te, eza pekisite, mais nzoto etikali nzoto. Nde ozotanga na Bible Yesu ye moko azoloba l'esprit est fort mais le corps est faible. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire nzoto il faut que pesa ngo repos. Mosala nzambe za conscient il faut que pesa basala nzambe. Mosala ya nzambe si la raté. C'est ça. Ba pierre ba bandana ngo bakanisa ki bango nde bakosukisa nzoka lelo ekenda lelo ba apotre mbiye baya papa Stewart pasteur Gibiola biso pe voilà c'est-à-dire il faut qu'on yeba kokabo la part des choses eza musala nzambe neti ye akufina kote ate bato bazolo bakeno il est pasteur mais akufina koyemba oh alors que badorateur bazalaki alors que bayembe bazalaki na sima wana badorateur bakoyemba du koyembela nzambe eza mabete mais il faut kokabola batache il faut koyeba ke nzoto pe elebaka soko moni ke non olamuki nzoto ezosala malamu te ko forcer te otia nzambe na épreuve que non malgré na bazomela bakisi na matakaka na te parce que ngande non il faut pas ma diminuer ba gêne ozomela ba mai zoa ba jia bien olia malamu okoumela na musala nzambe mais siko pasteur papi siko ko lo kwa nisa bien ben étant versé na biso zo bana biso ko besprit musu se bimaka na ba jeune prière on qui so pasteur asa na ba séance il y a délivrance par exemple
Donc le quoi nzamba yebi a oui qui na ba chaîne de prière te. Bon, jeûne et prière, c'est le côté ba chaque chose à son temps. Ozomba chaque chose à son temps. So otangi pe na Bible na livre ya Esaïe. Bazo définir jeûne na ndenge mususu. C'est ça. Mama nasi soki nzamba sape sho pouvoir. Ozanango. Surtout so ozana na sanctification zo banga. So ozana sanctification zo banga nzambe za déjà force munene. Oyo soki okutani liboso ya démon ako résister te. Faut akimakaka. Ezo senga kaka te faut que ko gêner. So omoni ngana mona ka basali ya nzambe mususu. Ozomona ba ebisi ata ya kote ya bandiko sambela. Bandiko sambela po babengi ya te ya briske maseke azota mbola malamu te. Oui, on a senga na nzambe pa na politique aussi de sa politique aussi. Azota mbola malamu te. Netinga ndenge na zawa na ebike naza intact na nzambe tout moment naza prêt. Tango na ko évoquer ko ya. Tout monde ezali kamba ko luka réseau te. C'est ça. Parce que ezana mutu mususu moni ga ba ebishe ya kote. Bengana ba demo wana abandi mamu ko sambela biso to mona ba mamu na ba intercession mana si to bana ko délivrer ndeko moko amwasi ndeko moko aye biso to zo sambela yepe aye wana aye ko chape mo ba nom de Jésus wana oyebi esprit efungola penda miswelo bi yo zanani na yo pe frère tout la mou frère télématé akima oyao. Et son est là, mon frère, jusqu'aujourd'hui. Tous à la est bien. Tu vois, mais alors, ils ont pas ce qu'on nous a bien te goyate. Ce qu'on dit, tous juger pasteur, on a été et cause à la masumu, et cause à la nzambe a décidé parce que liwa est à liwa. Mais quand on a ébi papa, na katso malbate, na yoki batbalobi qui ezali kaka sur hein. Donc, oui, c'est ça que j'étais en train de dire na kacho malobate mam nasi. Liwa ezaka liwa ba na nzambe zalakate, liwa ba pagano zalakate. Liwa ezalaka liwa pasteur akokufa na accident, pasteur akokufa na poison, tout comme pagano akokufa ba betie masasi. Donc à cause de balle perdue. C'est-à-dire ndenge nzamba sa tia ki okokufa ata o se sanctifier ndenge nini okokufa ka bongo. Mais seulement que il faut peu reprise à la pasala. Surtout ça et loko photo marteler makasi ezali musali nzambe ka cher ndé frère Pichalo baka oyo bela potali okobela okokufa okobanda musala nzambe la société ça pasala nzambe kolinga nzambe za bien mais ko matara pe kaka te poza pe na bano yo forma. C'est ça. Vous avez na bana. Et alors pas de ya lichiluma na refudi mkuna na bandali. Voilà. Il y a des fois azali mais kana batia na voilà. Et ça là même papa na biso tayi ko sala ba check up na bité so ba benga yo. Papa c'était wara auto sala ba check up en zoto mobimba. OK, bayi voilà. Mais ça va pasteur mususu ate examen général à salate. Hygiène à tout moment. Sport salate. Nous salate. Le sang de Jésus est la foi. Donc le sang de Jésus est quoi? Ah maman, le sang de Jésus okende, le sang de Jésus kotikala na église Joanne kotikala. Donc do ba pasteur faut pas en repos. Vraiment. Balia bien. Surtout qu'on lit bien. Dès que ça profité, puis on peut pas nimmer, on peut pas laisser ça passer, on peut bien beaucoup perdre père. Donc faut jouer en charge le comme susu ya mwana. Il pas politique politique on pas moi m'appelle papa. Oui, Bible zolo ba église primitive. OK. Basali nzambe ba Pierre. Bazalaki na double misala. C'est ça papa. Bazotea. Bazo kabola biloko. OK. Bazo teya ba kabola biloko. Moment moko bavandi. Ba habiter. Il faut to pona nde place ba diacre ba bima. OK. Soki to ana ba diacre lelo. Il faut to pona batu mususu. OK. Lokola ba Jacques ba installa bango ba koma ba pasteur, ba installa ba diacre bi bisoto tika la kaka na côté ya lelo ba nzambe bino kozwa charge. Même ata Moïse ya makamususu. Conseil. Voilà. D'ailleurs goto moto apesa Moïse wana za papa bokilo na ya zaki même pas moi na nzambe. C'est ça. Ozomona aya tia batu. Au travail na bango po yope opema.
Voilà. Aux monde. Donc c'est vraiment important basali nzambe kozala na repos kotika charge côté abatu mususu kotika la kaka na sacerdoce, mais aussi basali nzambo tozana bango na église biso bandimi toza obligé kozwa bango en charge bandako na bango batikala, parce que imaginez un pasteur qui veut prêcher mais Aouti, par exemple, na jeune, nous trouvons nos jeunes te Aouti Moussala. C'est ça. Tant que nous sommes célibataires côté à Salaka, bagangeli na Moussala, batache les kaki na ebele na Moussala, aye pour préparer maté, a kominda côté à matimba la moko, a bandi côté, oh Moussala Nzambe, Moussali Nzambe plutôt, il faut lire un évangile, n'enge Bible c'est ça. C'est-à-dire ezabiso bana Nzambe ne faut s'occuper na ye. Lipambolis ko ezo dépendre na parce que ndako na ye faut ezala bien ezanga biloko akolia te bana na ye batanga ndako passer papier oui bato ba olanda biso bato mususu soko lobi bo babi tozo na catholique po catholique au monde te ke sangwa landa ona ndako ole isa mais basa ba ignorant soki balobi bongo ba ignorant parce que bato ba ye bagate balobi non mbongo nanga nasala makambo nanga serviteur de Dieu pour nani ba valeur ba ye bagate oyebi lelo bato ba ye baka secret wana te tozana ba école ya catholique ba biloko belé pourquoi ba école wana ezaka agréé c'est ça bato ba ye baka secret wana te l'état nyonso ya mokili ebandaki kotinda pourcentage ya mbongo na Vatican. Voilà. Bambongo ebandaki kokende na Vatican wana nde bandaki ko permettre batonga basala retour. Papa, kota no kana on côté arrivé au catholique déjà. Voilà to so catholique ça pas bana nzambe. Et les bamboli na bango ezo dépendre pe na ndenge bozo ko soki. Voilà, ndenge bozo soki pe na mosala nzambe. Un pasteur a obanga nzambe na place à kota na ba loge na ba formation place ba tuba okende ya saka na nzambe. Pe bino église bo ko lesa yi. Bo ko lesa. Isu muza ba pambola bino pas. Église wana ko kende liboso te. Deux mois ba baloki mao église na ba papa mama. Bino mo ne ko ni ko bozo freiner li pamboli na bino. On dit balingi na suka santa ko za fusa ya funa ndaku na ye akotisa nyonso mais pas ya pasteur. Abosa n'est pas pasteur. Mais okoyoka ono ba pasteur ona ba ozo mbongo mama sokola ndiki tunga wana. Papa pasteur akufa. Na mona ka. Yoza musa. Soki na ko mona pasteur atei babi. Bana zizu la biso. Oyo no tena mabonza bobi. 8000 francs. Ce que 8000 francs à foutre à transport. Dans la carte politique, tant que somoni pasteur papi, tant que si un homme de Dieu peut faire la politique, domoni batumsu que vous la parce qu'il y avait un serviteur de Dieu à l'obinanga, ceux qui n'a sali politique té, église et saranga té la saranga été. Donc là qui ça en politique pour que nous avons bon aller sa famille nanga. Et l'obini pasteur. Bon, pour nangai nandimite kazana na raison. Ah, na raison té. Non. Azana raison té. Église so ça le lot de toto mais la 8000 francs ma bonne. C'est quoi politique est bien pasteur. Yo lo za stage yaka zwa poste awa. Papa. Bon, omoni kozwa charge. Na entreprise à l'état ou soit na mboka. Ko sale la mboka. Oui. Et ça différent na kozala politicien. Okay. Parce que les autres zapena ba pasteur oyo lelo nzamba ko sunga ya pamboli epe a commis directeur ya entreprise moko songolo. Et ça système ya mboka na biso nde za mabe. Parce que système ya mboka na biso ezali pozwa poste moko etomwa makasi par exemple directeur général la régie des zones il faut na appartenance politique moko ou dans la parti politique. Mais Mosale Nzambe azali censé kotanga j'espère il faut qu'il déclasse bien sûr azala mayele oui alors nasuka nango soki moto atangi parce que biso toyebi kala ezalaki moto silisi classe il faut luka musala quand même musala wana oko postuler balobi non na régie des eaux bazo engager bato postuler voilà déjà na problème non on a problème te oko sala pe musala maboko parce que même moto yo amema évangile na kati mo bato qui ba poste na pe ba directeur ils en font ça pe na parti politique
Kasi na mboka na biso. C'est qui oblige les pasteurs à passer à la politique. Na mboka na biso. Non. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On se retrouve mais oyebi ke yango nde siko ezoboma mboka na biso to kende na babiloko wana. Yango nde ezoboma mboka na biso parce que lelo pour koma na poste moko boyo ko tesika moko boyo il faut ça na parti politique. Or eza bongo te. Or lelo soki basali ya nzambe ya vrai ba récupérer ba bisika wana bato ba yebi nzambe. Bato bazana motema malamu batambola kana kobanga nzambe. Okomona même marche ya ba entreprise wana c'est parce que bazozo ba politicien na basala nzambe mususu babanga kanzambe na basala nzambe mususu babanga kanzambe to ba politicien na politique yango zomona mabezo kota na biso eloko moko eza makambo ya grâce kozomba lelo na ko tuno mama nasi oyebi pona nini nzambe abwakisa Saul malobisi pa na yo nga na za na pona voilà question yo tozo répondre nzamba abwakisa Saul parce que alinga sangisa biloko mibale. OK. Sacerdoce na royauté. Voilà. Nzambe ayebisi ye boy après ko wendre ba yebisi ye mata kende kozela Samuel alobi mata kende kozela ngai. C'est ça. Tango ngana koya nde na kotumba mbeka. Ngai prophète na kotumba mbeka. C'est ça. Soki to silisi kotumba mbeka ndoke ko engager siko guerre lokola roi. OK. Bible lobi ye côté à mata. Azeli premier jour. Azeli deuxième jour. Azeli troisième jour jusqu'à 12 heures. Ba ennemi ba bande ko avancer. OK. Samuel a commis nanté. Alobi lokola Samuel a zoumela. Donc naza pe roi na kokipe ngai pe kotumba mbeka. Na exercer pouvoir. Na exercer pe pouvoir na ngai etant politique ya lebisa mena kipa ya Samuel. Voilà. Bible lobi tango akei kotumba mbeka, tango bandika ka kotumba mbeka. Mbala moko Samuel aye. Tango Samuel akomi, Samuel alobi atuka yo nzamba bwakisi yo. Oyo nyoso mona ki wana batinda ki kende ko boma. Non, nzambe déjà soko tangi na Bible nzamba bwakisa ki déjà place wana. OK. Parce que y a zaki habilité te ya kotumba mbeka, zaki politicien. C'est pour vous dire que les politiciens batika na politique. OK. Basali nzambe batika na politique. Oyobi eloko wana ezo tangisa bino ne ezo lakisa biso et patience. Lelo soki basali nzambe basa pressé ya kozwa. Lelo to mona mosala nzambe na nini na cabinet ya mokonzi mo bazo sala. Osomona et eso diminuer mais travailler ma paix lelo na ko la pasteur te bat baso regretter na yo pe pasteur monde bo fingisa ba pasteur omoni lelo basali nzambe bana valeur na mboka na biso te oyebi yango. Oui, basali nzambe bana valeur te à part quelques-uns deba ba muyaka moko afingisa muyaka nyonso papa na biso balimbisa ngai soki na zolo ba mabe mais valero basali nzambe biso to tamboli quand même atana mwa ba mboka mususu mike ya pembeni awa to yoka kape oyebi valero basali nzambe baza na ba mboka mususu na Congo ezate. Parce que lelo un politicien ko benga mosali nzambe n'importe quand n'importe comment. Et mosali nzambe akokata na ba yo sa ministre de Dieu. Voilà, akimina mbangu po ministre obenga. Po ministre azobenga ye. Ministre pe akotika ye na antichambre wana toute la journée. Pasteur Papi. Oui. Mais pasteur akei mbangu parce que ministre abenga. Alors on est à 6 heures, mais ça na quitte na 8 heures. Na 8 heures. Ake kuna ba fan ici. Ba ko fan s'appelle journée mobimba. Or c'est sakani esprit na beba na kin balobaka. Ba sakani na esprit na yo. Pour vous en avoir politique. Pour vous en avoir politique. Or normalement basali nzambe wana parce que Paul azoloba biso tozo apparaître comme ba pauvre. Au contraire nous enrichissons bao bazawana. C'est-à-dire muto pesa ka pouvoir eza mosali nzambe. C'est ça. Ba politicien wana il faut ba ya kande ko luka basali nzambe pour pouvoir ba côté bazo kende wana pasteur eza ba côté moko eza na ko limité. O mama na sukola yo. Mama wana peso mwana ne apa ko mafuta. Pasteur. Bazo mona ba
ça. Même les pasteurs, ok, basala nzambe évangéliste. Oui, basali. Chantre ok basula bango. Na basali to. Pour poste na politique. Basali, belé. Pour la politique balinga bango qui ceux qui manifestent mo babenga ni bango. Moni sikoyo. Eloko wana nakoboya te basali. C'est ça. Yango ozomona tokoboya kosala politique na ba angle belé. Mais pasteur Papi, je m'excuse papa. Mutumoka lobi maman Nancy que pour le manine que un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Alors, Joseph a ça une politique. Est-ce que Joseph a un sacerdoce? Mais le fait que Pharaon sait qu'il y a notre niveau mongo, différence c'est comme il y a la signature. Oui, c'est ça, mais Joseph Azaki ministre de Dieu. Ok. Joseph Azaki ministre de Dieu, il était enfant de Dieu. Okay. C'est pourquoi un pasteur peut avoir même des ministres dans son église. Ok. Donc, Joseph exerça quel Bible. Joseph exerça quel service. Joseph voilà. Mais Joseph ta politique. Oui, Joseph a ça la politique. Même à Daniel, papa. Non, Joseph a ça la politique parce que quand la première ministre, déjà aux anakati affaire, il y a quoi gérer parce que politique est allée en relation. C'est que la politique n'est pas mauvaise pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que Joseph quelque part, écoutez. C'est vrai, mais si vous êtes pasteur, Azaki prophète, ah ok. Donc, Azalaki pasteur, Azalaki prophète, Azalaki un exercice sacerdotal. Voilà. C'est pourquoi on a dit un ministère tu peux faire la politique. C'est ce que je suis en train de vous dire dans nos églises. C'est ce que je suis en train de vous dire que dans nos églises, nous sommes censés d'avoir les ministres, les députés, les sénateurs. Il faut bazala. Mais yo muto nzamba bengyo na sacerdoce. C'est politique. Obimi otiki okena nene. Bon, okobeba kaka. Vraiment, obeba. Okobeba kaka. C'est que même pas pasteur au baza le na politique baza avant obeba. Baza ya kobeba, eza ya kolia ko tumunoko te, baza ya kobeba mama. Ba réunion babenga bango na butuko na parce que politique d'abord ezali il faut que ça l'effort pour conserver le pouvoir. Bien sûr. Et ça n'a pas mabeza lukuta ivana na kati koboma eza na kati koina eza na kati kokosela makambo na bakise lukut na bakise na lobi pasteur a ke réunion politique e babiko pasteur a mataki ngomba pasteur prophète prophète olikisaka une église okeno na politique. Mais na chambre après si communiquer que vous avez pasteur azana retraite nzamba osepela na yo tala siko papa nzamba sepela bon non jamais nzamba akosepela te comment bozoko sabana nzambe ke pasteur azana retraite au moment où il y a qui ko sala mambo politique c'est ça maman nasi tamba obenga bango na réunion na butu ba bike non ndenge to yawa pour te conserver pouvoir il faut to kosaboy yosko pasteur ko yebsa bangani bon basali réunion que non lokola mutu wana lokola yo komanda oteya bato wana siko oteya bango nini yo za déjà na bango ce qui se semble c'est ressemble vous comprenez maman nasi donc politique eza mabe na ba angle c'est qui ça semble ko hein ça ressemble non parce que negeza wana kuna ezalaka majorité voilà bo bazali 50 païens nani akoyokela siko pasteur Papi oui. Pasteur Balobi, tu vois, maman Nancy, le pasteur doit exercer la politique parce que ces gens-là ont besoin de prière. Moi, on a dit, si on a besoin de prière, mais maintenant, l'église, on peut passer à Benakati. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un politicien? Pourquoi on dit qu'à l'église, ne papa la biso pasteur Stewart, je crois que ça n'a pas la politique. Oui, bien. Ma famille, c'est pour la table. Ma famille bayaka après to briali chilumba place nga na sambela ana ba debi na politique c'est ça lui n'a pas besoin d'entrer dans la politique il n'a pas besoin d'entrer abinga na tikalo na politique ne ya nzambe na te ayo nzambe na soutenir bino parce que il faut comprendre une chose maman tous alaka na ba régime na ba pouvoir c'est ça na chaque pays et moni tous ali na démocratie
tozali na dictature, je ne sais pas, benga ngoni démocratie, dictature. Mais par exemple dans l'église, je peux vous dire, à l'église il n'y a ni démocratie, ni dictature. Mais ce qui règne à l'église, c'est la théocratie. Voilà, c'est ce qu'on appelle la théocratie. Voilà. C'est-à-dire c'est Dieu qui dirige. Ceux qui sont en mboka lokola bana Israël. Moni pays lokola Israël ndenge zalaka to tanga kana bi. Et loko banaki ko régner zalaki théocratie. Voilà. C'est-à-dire même un roi écoute Dieu pour agir. Na ba pays à modèle wana. Un serviteur de Dieu peut-être peut exercer la politique. Parce que batu bazo yoka nzambe, bazo sala o nzamba lobi. Mais oyo ya biso toza soki na démocratie oyo. Mutu na mutu fo abimisa opinion na ye. Mutu na mutu fo sa ela mayeli na ye. Na lokuta, na makambo nyonso. Bosiko yo mwana nzambo kende komikuta na kati ya bato ya modèle wana. Et puis mutu musa lobi, pasteur lobi maman Nancy. Ceux qui ont un pasteur, ils ont déjà l'autorité suprême kat nanga. Mais maintenant je dois encore s'infiltrer dans la politique. Monter na kiti, niveau na kiti. Oko kita makasi parce que mosali nzambe azali kolo ya politique. Parce que yaza politique oyo bazo sala na politique oyo za politique ya bato. Mais mosali nzambe aza na politique ya nzambe ezoboma pe. Ya bato ezokosa ezoboma. Yango ozomona tozotambola na lukuta butu na moi. Kobanda na likolo tina se lukuta na lukuta. Bosiko yo mosali nzambe il faut s'imposer. Po yo oza na politique ya likolo. Oza na mutu aza likolo ya bato nyoso. Yende a établir yo. Et puis bato wana ba politique wana eza na mandat. Yo oza na mandat. Eloko fo yeba mususu yango wana yo oza na mandat oza vi na yo mobimba. Nzambe établir yo ministre. Eloko ya mibale yo oza kaka na Congo. Politicien aza politicien ya Congo, ministre ya Congo soki abimi yake na mboka mususu aza mutu pamba. Donc ba opesa respect par rapport ya mboka ndenge zo bisa. Mais you ministre de Dieu oza partout. Ndenge moko oza ministre na Congo, ndenge moko oza ministre na Brazza, ndenge moko oza ministre na ba pays nyos. Donc illimité quoi. Illimité. Maintenant comment on se rabaisser na niveau ya muke. Pour les postes ministériels, pose au mbongo. Est-ce que les lois yebike basali nzambo bakota na politique te batambola na kobanga nzambe bazwa baza bariche kolega ba politicien belé. Bon ni mangota. Pourquoi ces émissions hein to yekotanga ba disuti mais je connais il y a des pasteurs ba na ba cabinet ministériel, baza na ba cabinet na ba présidence pour na bango bon na ki baza bien mais moi je sais que baza bien décalé. Baza bien te okosomuka. Est-ce que et puis bandimina yo ote abango bien parce que abino ne batunde bo ma ba bimboko yo mboke zo marché te pour que ba passer bo na kati ya politique donc au lieu te ya et puis soko tali ba pasteur nyoso ba kenda ka kuna ba domina bango kaka bakitaka kaka parce que yaza na moi dirte bakitaka kaka influence nini ba memaka. Ceux qui réellement ba pasteur wana nzambe moto atinda ki bango ba kota na politique wana ba prouver biso influence nini ba mema innovation nini ba mema voilà o échange mboka le église de komi konyoka ma pasteur il faut document juridique boy il faut combien de mètres à boutique est-ce que na baba ça va mettre omoni suko ba na baba tika omoni eloko wana ndeko na biso ministre ya justice on alingaka ye mingi ndeko wana ngana zo comprendre souci na ye alingi mboka makasi. C'est ça. Azana souci ya kosala musala makasi et alingi atia ordre moko boy parce que esprit tozana ngo eza esprit ya désordre te mais ça esprit ya ordre. Ngana zo sepela na initiative na ye parce que posa na ye ezali atia ordre moko boy na
erenye na justice na justice na biso sali mabe moto asali malamu mais ezali na ba décision mosusu il faut à vérifier kango malamu. Par exemple natangaki pe mukanda wana e komela inga na téléphone que non bakopesa ba mikanda et pas basali nzambe musala nzambe nyoso pasteur mutu nyoso azo exercer ministère il faut azo mukanda wana eza renouvelable 5 ans soko sali abi baboto et c'est musala nzambe. Est-ce que musala nzambe est-ce que bango ba politique de bazo komisa bazo basali et domaine na bino desko ba pasteur bo bino ba pasteur pa limisa na pona ko indexer bino ba pasteur bo zasko na politique tant ba wona ba menacer église bino bo sawa ozo mona siko ke musala na bango kuna baza nil c'est pourquoi na zo bisa et puis pasteur jiba azalaka na kati na politique papa kisemi na kibila azalaka basali wana ba papa na biso ba pasteur Chiko Simon de bazalaka na politique basali kaka to face au makambo wana siko ba père bo lobela likambo wana tu vois moto apesaka moto abengaka moto eza nzambe voilà moto abengaka moto comme nous mosali nzambe papa busanga na ko nzambe la nzambe apesi ministère yo ya kopesa mukanda ya nini yo to komise mosala nzambe kopesa mukanda yo en tant que nani c'est que na Congo bato bakomotia basali nzambe za l'état papa c'est que toloba quelque part bino monde basala nzambe bolinga ngo parce que décision nino basala nzambe c'est pas si on za na kati ya politique o boligati mambezo kuma boligata boko sa nyoso wana ekomi ndengene pourquoi lelo ba politicien bakomi ko décider likolo basala nzambe bona bango ba memela bino valeur ya basali ya nzambe eza lisuste na oyo nanyo gouverneur aleka na ntanga gouverneur ngo kombo te pa gouverneur basé belé aleki l'église mo batikeli ba dollar ba pese cher amata aloba mona politicien et non bo vandisa côté ba serviteur ba vandaka biso bana nzambe kuna ko mata la cher ya pasteur te so ba pesi ka tâche na ko mata les politiciens ya pesi nombo matisi normalement eza mabete ko respecter ye eza mabete ko respecter ye na eza nango mais eza na sacerdoce mais il faut ko pesa ye pasteur Mama nasi. Alors, au moins eloko wana il faut ba papa na biso batala. Ba solola na ndeko mutamba Jesu ndeko mona. Wa zolo bila mamba mikanda wana. Musala nzamba na to mukanda dia. Musala nzambe aponaka mutu. C'est ça. Et puis nzambe tango azopona mutu atala rajte. Akoza mwana muki, akoza mukolo. Mutu soki abebisi. Bobenga ye na leta bosambisa ye bokanga ye mais koloba keno po exercer musala na Congo il faut zana mukanda bon mona bato sa makambo wana ya leta bato sa wana c'est ça so bato sa malwa nde bato yo baza condamné injustement na prison bazate auti kofungola bato mosusu akotaki bango na prison siko walikasala na mukanda wana bino basala nzambe botelema basala nzambe mboka o ba général Soni Kafuta ba les chandeliers ba papa Stewa botelema naza sira boyoka batelema boka papa walesa naza sira boyoka ba ebi kesa toujours ba ba pese pe na mama nzambe te so za ba serviteur o baza sone mudoga papa walesa mudoga ba papa Stewa ba lokola ba buyali chulumba ba lokola banane basebele ba prophète basali bato bazana no au Bible écoute le pasteur ils en a ceux qui 7000 ceux qui prophètes dans le bazana mo réserve nanu babimita bolonga ka zombane dozo mona ke te basali nzambo bazana nanu bazana ope bana posa politique te bazali lokola ba ozo mona lokola ba papa walesa une fois j'avais suivi abeta kaka loko moko lobi na ana posa na mona président de la république ça c'est un homme de Dieu ba fongolele ba porte mbango ba boya cause papa oui kasi sine ba erreur tozolo ba ngwana mais sine na zo biso gezana ba mususu oyo
baboya pona nini eza ko boya te eza ke no okei bakotisi yo te parce bazozo na valeur te. OK. Ozomona pourquoi parce que eloko modèle wana nde biso to wana ngo posa mosale ya Nzambe fo azonga na place na ye soki ba moni ba bino parce que mama na opesa exemple to saki bana mike makasi pasteur akenda okina nanda ba député na tonga pe somboko kotinda pe mutu na yo tinda pe député kotinda kotinda yo ya te pozo sambelo ti mama na sina mandaki ko yebisa yo na ba élection kaka ou avant to kenda na ba enrôlement. OK. Oyebi ke papa Stewart ba ki koluka ye ba tu mboka na ye kuna ba yebisi en tout cas biso totali to juger na mboka na biso to moni yo kaka ndefo ozala député sia au postulé oyebi ke aboya ki yango ah ni donc na ni papa mugade amutali kolo voilà c'est pour vous dire que tozana na basali ya Nzambo bazana no corrompité ya loka soki kati ya mdani mo bobol bani ya o yatina ni base ya okuno ko ma senti marron ozata na dan mo ngana dan mo te o bandela ozomba parce que lelo pona nini nazoloba awa ki eza parce que basali ya Nzambe bakoti kuna bazo yibana bango bazo kosa na bango moyen église eza la valeur ezate voilà ozomona donc il faut basali ya Nzambe batikala na mosala ya Nzambe ba récupérer valeur na bango et bon si ko passer en papier canétique na ba o basa déjà na ba poste basa déjà na ba poste ministériel. Donc, des ans, ministre, écoute, on est pour pas, mais soit qu'il y ait une église et un pasteur. Bon, on est pétardé. OK. Ce qui est dans le bandengo, problème. N'est-il pasteur, on a dit, à ça, je suis PDG Béli. Au super d'un moment, on non peut faut se racheter. Pasteur qui s'est mis à Kidaka. Tant que l'église des niveaux, c'est abimina. Abimé à Zonga. Mais manqué, c'est un peu postulat qui sous. Mais respect na liga papa qui s'est mis na mingi ya na liga ke mingi parce que na yo kaki mutu moko ebisa témoignage na ye vraiment nzamba sala kati na ye ouais ça c'est un autre denga zonga ki papa tika noka ko Jésus na politique te kite to éviter n'était passé à papier de mutu loba ngana modi yo zana journaliste mais wana baba papa OK baso mériter respect bien sûr juste que monter la bina c'est plan na témoignage na ouais parce que yemo ko tango abima pe aloba yango na sala ki mabe ko kende na église na politique mais sikoyo na zongi parce que moni pe yemo il a compris yemo ko pe ayebi ke tango za ki politicien mutu nyoso sakana na ye oh ya solo hein yo mona vidéo te non la kamote ah OK donc yemo ko ayebi ata ndenge azongi wana soki azongi na yebite na ngai na somona donc c'est un peu ça on dit kuna eza bisika moko basidisaka bato valeur c'est ça somona bako sili so valeur bako finga yo donc mosali ya Nzambe na milieu wana eza milieu politique eza mabe eza bien te oza prophète ya kokoma soki ministre provincial ya kokoma maître. Et au bébé là, mais pasteur, conseiller aussi bas. Oui. Un homme de Dieu pose à conseiller. Mais normalement, rôle na bango eza yango wana. Ba conseiller hein. Bango de bazaba ba démissionnaire. On va dire bazala car na kati administration. Là où passe tout. Bon, yango na bisaki on e bandeli maana si kozala na administration za mabete parce que kozala na kati administration moza politicien te. Voilà. Et loko za mabe eza kozala politique. Kozala parlement. Eza mabe makasi. Place pas bozo ba décision ya mboka. Wana oto kusala mboka kweto zongisa boyo za no zo lebelo kota. Sinde na zo biso ke bakendaka kuna balobaka pe lokote. Omone ba politicien nyoso ana na mutoloba basaka na église na bango bien sûr na miyibi nyoso bazo yiba wana baza na église bakendaka est-ce que ba kudena yo pasteur mais ba père spirituel na bango bazaka incapable ya koyebisa bango ke boa miyibi ça aussi c'est un problème ko balia kambongo voilà siko tala yo mosala nzako ke na politique te mais ozo ça la politique à travers moi na otinda ki ekuna au lieu de bitala moni moi na ngoza ministre oza député na mono lobaki mabe sala be au mona pe pasteur pe akagi mono donc nzambe biso bato eglito pambola basala nzambe
Pour pas en valeur. Yango basale nzambe faut biso ba église toujours par moi. Banganga pasteur nganga na badep na yi. Bon respecter makasi. Omoni mambo nzambe. Mambo nzambe za batu bakanisa ngo za rapete. Na mokili oyo mama na sisoko okutanisi na mosali nzambe moko abanga nzambe. C'est ça. Alingaka nzambe asalelaka nzambe na nenga bosolo il faut lingaye bien sûr okangama naye c'est ça osambela pona ye surtout makasi osunga ye na nyonso c'est ça parce que voilà na oza nango parce que vie na yo ya lobby ezawana tango nazoloba vie ya lobby bato baokanisa na se ya mokili oyo parce que kokufa tolongwaka juste na nzoto mortel pour tokoma immortel nde bible ezoloba tokite niveau mortel tokomi na niveau immortel nde bible ezoloba nini oyo ezosenga moto aganye mokili mobimba après na suka perdre vie na ye voilà tozobatela batata wana po lobi to perdre vie na biso te tozomona parce que lelo pe ndenge ozoloba wana basali ya nzambe eloko ezobebisa eza non seulement kokende politique mais aussi bakisi mais pasteur Babi tika na loba les hommes dédiés dans la politique nazwaka ya pasteur Mike Kalambai attention kinde balobi ki na yoki mtu mwa lobi ki Mike Kalambai afiti ba mbongo tout ça mais tika biso loka ba journaliste ndete lobela ka événement wana ndenge peto lobelango après parce que événement ba lobelango avant pendant et après voilà ndenge bato bakufaki na kati ya ba concert na ye na makambo loba meki na kati ya concert na ye bakotisi na cour de cancer ki Mike Kalambai ba komi muta politique non Mike Kalambai omoni politique mo ya cc donc eloko ngana evitaka soki tozolobela basale ya nzambe ezali kokende na sens ya kojuge bango tozomona mais na sens ya analyse tokoki kolobela yango c'est ça concert elegaki très bien ok omoni elegaki bien te pasteur parce qu'il y a eu des morts débordement salamaki bakoki kokata koteka ba billets ouais mais ils ont vendu des billets jusqu'à ce que bato bakufa ouais c'est ça aussi c'est ce qui est déplorable on peut dire ça il y a ça pasteur politique ni utilisé qui pour que ateka billet si na niveau bato bakota bakufa bon le problème est allé peut-être concert à soudanga beta non peut-être les appels organisateurs les a été non mais c'est lui qui devait dire un mot yende mutaye kobeta concert ba organisateur ba ce qui ngali na za na fête pasteur na ba ki na fête nanga ndalingi buina buyo et puis qui na posa na fête na marqué na fan du place honneur mais na protocole moko c'est communiqué nanga ouais exactement donc je peux aussi donner des jonctions oui alors quelle est cette politique où il y a utilisé parce que ba na nzambe ba déçu il y a eu des gens ba kufaki na ba ope ba kinela banda kuna bango baza bien te oui exactement maintenant maana si ngana nalingina sa na analyse mo mukena bandeko ba olanda biso OK omoni pona kolobela ete mais ko sala analyse parce que elekaki bien te pour déjà bato bakufaki voilà c'est ce qui n'est pas bon on ne peut pas encourager ça mais bato bakufa kaka OK bato bakufa kaka ata na église pasteur moko chokufa na kati église il y a débordement non même pas si on parle de monde d'homme c'est-à-dire bato bakufa bena le problème on na zolinga na lobela azalaki prudent malgré des organisations parce que déjà tango ke kozwa sécurité aucun fouti assurance au tché ba transport na ba makambo mosusu c'est-à-dire azalaki prudent pour na kosunga bato et salema na kimia et sila na kimia maintenant ce qui est arrivé là on ne peut pas juger on ne sait pas est-ce que zaki bakisi alekisi bato asali ndenge nini wana za yena nzambe et puis depuis le concert n'est pas zoloba maintenant aussi des problèmes voilà maintenant le problème qui est très mauvais de loko akifuta mbongo o lobia akifuta mbongo baso analyser concert to lobela ki avant que banda na banda ke banda ko salama mais na suka nango
les gens n'ont plus le droit à le mais il y a fouta qui va tout pour le belango. Si qu'on a ni tout le belango petit. Parce que na souka siko ko ba le belango pour. Bon, parce que papi de bateau comme na biso presque na souka. Makambo pour des grands wana. Pour le belango tout. Parce que papi alors pour tout ce qui na yo donc yaki au récapituler biso juste na rapidité avant que tout clôturer. Un homme dédié ne peut pas faire la politique. Ouais. En tout cas, ça, je ne suis pas d'accord avec les hommes de Dieu qui font la politique. Un homme de Dieu, un ministre de Dieu appelé au ministère ne peut pas faire la politique parce que ekoki kotinda na compromission. Akubebisa et bengama na ye, mais un homme politique est là pour donner des conseils aux politiciens. Donner des orientations venant de Dieu aux politiciens pour l'avancement et mon cannabis. Pour ce côté de la politique, mon pasteur Valère n'a aussi là. Valère et Anzambe aussi là. Valère Église et aussi là. Donc c'est un ça. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Papi Nyombi. C'est bien dit. Donc, si les hommes de Dieu ne peuvent pas exercer la politique, c'est parce que Valère est aussi la valeur est diminuée. Pasteur Stewart Salaki, il a été sollicité, mais à Boyi, à l'objet, moi je suis déjà au-delà. Et nous avons profité de saluer Papa Walesa. Voilà. Merci dans modèle Papa Wale Souza. Merci Papa Bouyadi Chilumba. Il y a Philippe, merci Dade Moza. Alors merci à tous ces gens, ces hommes de Dieu. Et Bananzambo Bananda Kibiso. Tout le plaisir ils ont partagé. Surtout aux alliés qui ont pour Songa Bino, Bino de Songa, Biso pour Landa, Makambo Biso de Loubi pour Nabino. S'il y a des réactions, en tout cas, n'hésitez pas de nous appeler. Nous allons passer dans les différentes chaînes de télévision et nous allons passer aussi sur Agoplis, YouTube bien entendu. Suivez-nous et puis s'il y a des réactions, s'il y a des gens qui veulent encore parler, en tout cas, n'hésitez pas d'appeler le numéro 085 52 42 833 et le numéro sera aussi affiché. Ou si vous connaissez les pasteurs Guy Biola, vous pouvez l'appeler. Si vous connaissez les pasteurs Papi, vous pouvez aussi passer par les canaux du pasteur Papi pour entrer en contact avec Nancy pour passer 55 minutes en train de parler de quelque chose d'intéressant. Donc merci beaucoup à Papa Tony qui était derrière la caméra et derrière la réalisation. Papa Tony Singani, merci pour le travail fait. Et nous vous disons bye bye. Si Dieu ne revient pas, nous allons vous retrouver très prochainement. Pasteur Papi, un grand merci pour vous. Merci à vous. Merci.